Mbote na biso, mbote bai bazwili baku ya kolanda wa bino ndeko molobele na bino Google. Alors na yebi ke bosela inga mingi nga na mo sa ba video na YouTube na sala rasu ba video na Facebook te. Na zana pe prêter pour na kolexaka YouTube na Facebook na sala ngo mingi mais na zana na tawana te. Na za trop occupé na makamusu ya mbongo, makamusu soyo et oui au côté la ngambongo. Donc mais nazui quand même makasi boyebi na sala rasu vraiment ba vidéo te. Nazui makasi vraiment na volonté nanga ya koyana etando eke ko solo na bino ko sela bino analyse oyo et ezali analyse moko explicative doté d'une grande connaissance de fait pe ya événement. Donc voilà nengena lobaka na bino musalo oyo esengaka boyebi mingi. Soki ozana boyebi mingi te ezali pasi pona kosala analyse. Voilà, tobaina bino lelo te, lelo ça fait 15 ans oyo tozana bino elongo na ba analyse kitoko oyo na salaka na bino na kosenga na bino nyonso. Bo s'abonner na chaîne na ngai Google Parle Info. Abonnez-vous massivement pour plus d'informations ou plus d'analyse bo la narangoka kapuna na Google Parle Info. Mbote na bino, mbote na pesi mbote mingi ya mbote to koka koba analyse na biso ya lelo na kolekisa mbote particulièrement na ba oyangai na pesi bongo mbote na Richard Mayemba depuis Calgary na Canada na pesi mbote na Edo Ikwa le procureur mbote na ngekei epai ya Jer Molisho moninga ya Pitu dia Ntsango mbote na ngai bongo ekoya na pire ami na ngai Roger Silwa Mbanza Papi Gen tolo bela vie nazalaka moninga na yote bambote ya tro basalam bisko zali mbote na ngai kei bongo na mama Ange mama Kaiba mama Christine Matondo ba mama nyonso oyo bazalaka fidèle na chaîne na bango Google Parle Info na pesi bino bambote belé bongo toko solola ma solo na biso ya lelo na likambo oyo eza kolobama na minoko ya bato nyonso. Coup d'état manqué à Kinshasa. Coup d'état, la question qui se pose, est-ce que ezala qui vraiment coup d'état to ezali juste théâtre de chez nous? Alors, question na komeka ko limbola yango, na komeka ko limbola yango na bokebi nyonso, yambo ete toko kota na moboko ya émission na biso. Na gosela bino une petite autobiographie, il y a Christian Malanga, Oyazalaki Bongo, locomotive, il y a coup d'état, il y a tentative, il y a coup d'état, et non coup d'état. Parce que coup d'état, ça disait Lokoyo et Salami. Donc, tentative, il y a coup d'état. Donc, Christian Malanga. Qui est Christian Malanga au juste? Alors, on a dit Christian Malanga, Awa, na France, na Belgique, Azamuto, na Moni de près. Na sola na ye makombe bele tolala na ye inga chambre numéro 102 ye numéro 103 to sola na ye butu ba makambo bele ba business ya ba or ya ba diamant masolo bele mais Christian Malanga azali mwana ya papa Malanga abotami na commune ya Barumbo na 1983 contrairement ndenge bato bazolo baki abotami na Kikwiti te papa Malanga nde azali moto ya Bandundu. Mais Ye Christian, c'est un Quinois né à Kinshasa en 1983. Et Ye Kosalake, en 1997, tango Afdel abandé koya kokota, Christian Malanga a sanganaki naba soda oyo Afdel bazalaki côté ya Kenge parce que papa na ye, papa Malanga azalaki na ba plantation ebele côté kuna. Ayaki lokola Kadogo. Aye na Kinshasa. Après tata na ye aiko kende États-Unis. Papa na etanga ke États-Unis. Yé na koolo ba à peu près na ba 2002 ou 2003. Yé pe a rejoindre papa na ye na ba frère na ye. Ba kei États-Unis. Tant ba commune États-Unis, contrairement ya oyo batu basolo ba ke Christian azali soldate, c'est faux et archi faux. Christian c'est un militaire. C'est un combattant d'élite à Bundi guerre ya Afdel.
premièrement. Deuxièmement, ake kosala 5 ans na Marines américain. Azana ba amina ye bazali awa na kotanga ba kombo na bango te oyo bazala kine na kati ya Marines américain. Mbote na yo Dani Francine Domisa. Mbote na yo Manassé Mwaka. Ba mbote na bino nyonso ba ebozuli bakuya kolanda ya bino ndeko Google. Alors, eye kosala nini? Christian Malanga tango wana ba makamba ba komba bandi na France na Belgique 2010 2011. Christian Malanga longo en États-Unis. Aye na France, a kepe na Belgique, a créé plateforme au babengaka MPR, yende mutayaka nango. Bon, MPR wana alobi recours na MPR. Drapeau ya Congo, ça drapeau à trahison. Il faut toujours que ça drapeau, ça là qui a unité nationale. Bolingo, a ça là qui plateforme na yo wana, batebele, bakomaki simana ye, après, bamakamuna ye, et ça là qui tantôt Europe, tantôt États-Unis, a ça là qui vraiment mingi te. Et ko ça là que, na 2014, Christian Malanga, a longo États-Unis, a ye na France, avant daki 3 jours, a Kei Congo. Soit disant que ye, il faut alongola Kabila na pouvoir, koboma ye toko kanga Kabila vivant. Tanga kenda ye kuna orgue service ya ANER, ezalaki au courant na ba réunion nyonso Christian Malanga, abande ko sala na Europa wa beko na aéroport bakangi ye, batie na prison. Papa na ye, tellement zalaki très proche na Kabila, parce que arandaki Kabila makamba ba service belé, papa ya Christian Malanga. Arandaka Kabila ba service belé makamboyo ya bangombe ya Kabila bande kuuta kiseni kuna na Rwanda. C'était le papa de Christian Malanga qui faisait tout pour na bangombe ya Kabila et ya na ba ferme ya Kabila. Donc papa Malanga azalaki n'importe qui te awuti ko kufa que son âme repose en paix. Alors Christian Malanga à un moment donné abimi or que balambiye mutu na Kinshasa kuna. Tanga kotaki mwa prison na balambi ye mutu bakamati basombeli ye ndako ya munene bapesi ye plusieurs millions de dollars akomi mouchard ya Kabila akomi koya ko traquer ba congolais oyo bazalaka na diaspora ye na papitamba. Mais les gens ne savent pas cette histoire. Tango to détecter ye ke Christian Malanga oyo akoma pion ya ANER bana mai mingi babani ko sala nini bana mai mingi babani ko benda na ye ndenge ka to déterminer ki papitamba komi pion ANER bande ko bele baseli nini babenda ni batu wana. Papitamba Christian Malanga c'était des mouchards de Joseph Kabila. Vous comprenez? C'était des mouchards de Joseph Kabila. C'est pas parce qu'à Koufi nde a commis mutu malamu lelo. Après ngana yoko mona so Christian Malanga tangu ba wera son ba kenda yiko kutana na pape oyo pape ezaki entre papa wemba na Amazon mokolo ya libala na bango na Vatican to tangu ya wera son biso zaki na chambre 102 na hôtel ya zaki na 103 tozomona ga yanke moko boya zo tambola na couloir orgazo luka boki ezate biso ziko na valise to yaki na bouteille moko ya masanga kitoko. Nde bisika tanga yo comprendre que biso tozana mwa maya moto aye ko créer contact na biso ye ayeba ki biso te. Mais biso to yeba ke oyo il était mouchard de Kabila. Vous comprenez? Christian Malanga ninga za wana po bato bele balobi kyo na États-Unis abande ko yekola ka ko beta munduki. Non, c'est faux. D'ailleurs, tant qu'on est aux États-Unis, la FBI a ébaqué déjà makamunion sur Christian Malanga qui azali un grand militaire à Outina Congo. Parcours na ye makamunion so a participé na guerre ya Afden. Yoga son dire FBI a ébaqué makambo ya Christian Malanga te. Donc ça so na France ya ozagi militaire na Kinshasa ba yebate. Que oui au batamino ba militaire boni ba boga bangonda ba batama mais souka na mo ba ibisaki bango ke monsieur to moni dossier no musoke au sala armée. Combien ba boya kutuko loba makamona bango me e yako bima awa ke ba sala armée. Alors
Christian Malanga na woloba ezalaki 2015 bazonga ka na Chilombo na Kinshasa. Tango Chilombo akei Kinshasa bakenaka na Christian Malanga. Chilombo connaît bien Christian Malanga de près et de loin. De près et de loin. Bon. Christian azalaka suna makambo wana te aba MPR makambo ya boye akoma kokende kosala ba misala na ye ya or. Mutapesa ye ba carrière wana ya or c'est Joseph Kabila. Donc business pena o Christian Malanga akoma kosala ezali ko salaka musala ba or ko ya koteka na États-Unis. Avec Kinshasa depuis longtemps, nous on était au courant. C'est pas aujourd'hui, à Kinshasa. D'ailleurs, il avait fait une vidéo, Mukolo a comment à Kinshasa, à l'aéroport. Alors la question qui se pose là, il était parti en vacances, en business, ou c'était pour faire un faux coup d'état? Pour battre Bele Bazo Bete Maboko Barobi qui est Azali héros, Yekutu a osé. Vous savez, Bino Bozabaleki, moi j'ai connu plusieurs coups d'état dans Mbokawana. Mais c'était des faux coups d'état manigancés par le pouvoir en place. N'a repé Sabino coup d'état à Liboso. En 1992, avant deuxième pillage, il y a mois de février. Il y avait un journaliste intense, Ndama Mistanaye, payé par Mobutu. Ba créer faux coup d'état moko boina intense ba kangi intense et il y a eu des morts type wana ba kimisa na Belgique azana yeti leo na Belgique après Mobutu alingaki faire peur na bateau nyonso balaki na makanisi ya kosala coup d'état wana coup d'état ya liboso na mars 2003 Eric Lenge o azalaki mobali ya Olive Lembe ba monta coup d'état moko na kati ya Kanchach. Et ezalaki faux coup d'état mais ba piéja qui est basala coup d'état moko pona ko bangisa population ba oyo bazolinga basala assassinat ya Joseph Kabila. Or que Joseph Kabila na plan wana lokola bande ko linga mwasi na ye Olive Lembe atinda ki na embuscade moko boye suka kimi na nzela wana ya dingi batu bayebi yango nzela ya quartier 1 na Njili na Kinshasa. Ezali nzela ya IPN ekenaka na Congo Central, nzela pe ya Njili ememaka Congo Central. Mais ya Congo Central ya Njili okobimana banganda matembele, badingi bamboka wana. Alors yetanga asali jena ye wana bana Njili bamona kiango ezali flou. Ko yana ya zoya na quartier 1 poazwa sikoyo direction ya Sekomaf. Oye memaka na Congo Central bana Njili bakamati conteneur ya munene babwaki na kati ya nzela bakangiye armé jusqu'au dents azalaki na ba montar ya présidence na ba mituka ezalaki na ba carburant bakangiye bana Njili bakangiye batuniye alobi ke non bana mai bolekisa ngai bolongola conteneur ezanango faux coup d'état to sali yango ngana Joseph Kabila mais eloko wana yebaki te ke John Numbi akendai ko batemela ye liboso kuna na Njili brasserie po abomaye po Joseph Kabila zaki na posa ya mwasi na ye Olive Lembe mama ya bana na ye. Et c'était fait comme ça. Tanga kotika na zamba wana toba kati ye mike batie na sake bayene na IPN batie na frigo. Eric Leng po batu mingi bakanzaka lelo ke Eric Leng azana ngola dende ngolanga ana kati ya saki bembe kangama na congélateur. Vous comprenez? Donc, ngai na yebi makamba baku d'état na mboka wana. Nazan expérience. Donc, si tant bozol, bolamuki bino no suboko mobenga benganga. Mais Google, qu'est-ce qui se passe au Congo? Alors, baku d'état ezali yandenge bele. Coup d'état moussou ezalaka, il faut assassiner le président. Et puis, c'est l'armée qui prend le relève, il y a contrôle, il y a pouvoir. Bah, coup d'état, monsieur Zalaka, c'est l'armée qui organise son propre coup d'état. Oyo pena ba kotama kokinyo so ya armée. Ndenge salama ipa Assimi Goïta, et salami na Burkina Faso, et salami na Niger. Moi, mouke ya Lokuta, et salamaki na Gabon.
Mais coup d'état oyo ndeko na biso Malanga sali, c'est pas un coup d'état dans le vrai. Dans le vrai, c'est pas un coup d'état. Même la tactique militaire, c'est pas un coup d'état parce que coup d'état nyonso, il faut ça la étude du terrain. Base aérienne nabino en cas de perte et sikani ne bogo bimela. Alors, on se pose des questions. Ezali modèle ya coup d'état où il est na 92 t oyo ba journaliste ba kendaki koloba n'importe quoi na OZRT. À l'époque, c'était OZRT avec comme interne c'est. To ezali vraiment vrai coup d'état parce que les Congolais en disent que Yekutu azali héros a osé. Mais nderonanga soki olingo bundisa muta makasi soki oza makasi te bazakana ni bazakana loko eleki muta makasi na makasi boyete yokasi muta makasi soki olingo bundisa oza na mundoki akolakisa makasi na ye okobeta ye pa kufi elingo la tseke oyeli eloko moko o eleki na makasi mais yo zokendo bunda na mutu ya makasi maboko pamba ya zana makoki nyonso ya kosala yo mabe. Alors, Bandeko, moi je crois bien, scénario, moi j'appelle ça théâtre de chez nous. Mais ce qui a ça là qui ango, na consentement na yemoko. Parce que moi je ne crois pas que Christian Roko Martin à niveau à se suicider. Moi je ne crois pas. Moi je ne crois pas, c'est un jeune qui aime la vie. C'est un jeune qui aime la vie. Son fils aussi, Azana Katia Marings. Moi na ne wana azali touché, ba traita qui aime. Azana maboko aner. Est-ce que et ça je Félix Yemoko a salité pour na ko victimiser et kanaye na miso ya ba Congolais que voilà na lingina bongisa mboka me bino bolingi ngai te bozoya po bosala ngai mabe grâce ya ba FRDC. Ba FRDC wana oyo ba protéger ka peuple te. Ndenge ni bazui makasi ya ko protéger chef de l'État. En face, il y a Christian Malanga. Alors, il y a des questions qui posent problème dans ma cambo, il y a Christian Malanga. D'abord, sur le plan humain, Christian Malanga, ce n'est pas quelqu'un de digne. Auto ko prétendre qu'il y a ko ça les locaux. Même à ta salarié coup d'état on a eu pouvoir. Tongato vivre les sorties l'ombo monsieur Yami Balé. Et l'Oroni est là, c'est que Christian Malanga, c'est quelqu'un qui voulait changer le pays. Et l'Oroni. Parce que Tolinga Chilomode, ah mais soyons sérieux les gars. Soyons sérieux. Mboka wanezo mérité sous moto ya mi ta noté oyakoya ko créer scénario moko boya à la tête du pays. Non. On veut un vrai fils du pays oyakoya na changement. Oyo akozala patriote, oyo akozala nationaliste, akotala ba intérêt ya Congo. Tozala ki awat. O Chilombo ke Rwanda te, mais Chilombo ke naka Rwanda. Azalaka na Giseni. Il n'a pas mis ses pieds à Kigali, mais il était au Rwanda avant que nous fassions l'opération na ya ba chirurgie na Istanbul na Kashmir. Azalaki na Rwanda. Mais à Salibiso Jemoko Boye. Donc comme Asalaka ba jeune na peuple, il est capable aussi il y a aussi l'aventure Rwanda na Christian Malanga. Christian Malanga sa qui na ba carrière minier na ye ba sala mamba or na ye Chilombo botole ya ngote ponani. S'il était un homme qui posait problème na sécurité à Chilombo. Et puis comment expliquer que un coup d'état et salami balancer n'unité na Butu. Couvre-feu l'ensamete. Coup d'état basarana na otende konangai. Coup d'état soki est manqué. Coup d'état elingi kolakisa ke makila elingaki kotanga na mboka. Il faut ba boucler ba frontière nyonso ba lancer nini na Butu même na 20h ou bien couvre-feu na 20h ou bien na 19h. C'est pas le cas et lobby ba lobby ke mutu nyonso kene na ba misala na ye eloko moko ezali te ba FRDC bazo contrôler situation et na kati ya biloko wana ce qui est drôle ce qui donne un peu suspense na makambo wana eke bango bakendaki tina ndako ya Vital Kamerhe
et Vital Kamerhe azaki na kati ya ndako ole baboma ye babomi ete me babomi le policier qui faisait la garde, le pauvre gens o bazaki na garde. Et na nzela na bango babandeki kokende bakutani na bato bazalaki na mituka bakale mituka wana babomi bato wana po ba récupérer ba voiture. C'est comme si ezalaki ba précaution ba peseki bango balobi ke boko boma moi quelques 2-3 personnes ba innocent il faut ba kota na kati boko boma moi 2-3 policiers mais le reste nous on contrôle la situation. Et puis ba bomiye ndenge nini mutoyo bolingai bo pesa etan abeta siri sa ma chargeur nyonso azana ngo po récupérer en main vide ndenge ni bobomiye ndenge ni tozana liloba na ye ya sukate. Donc o nyonso ekoya na monoko ya gouvernement ekozala mensonge biso to croire na ngote parce que ye moko alobi eloko te. Alors lelo lingo kozala marche moko ya munene ba catholique na ba opposant ba marcher contre le pouvoir en place et subitement te komona likambo wana ya Christian Malanga et Salami. Alors pour les gens qui n'osent pas dire quelque chose, qui n'osent pas pointer du doigt à Félix Tshilombo, bazomona ke Christian Malanga azali héros. Christian Malanga c'est un homme marié. Marié tanga kendaki États-Unis à botaki na mwasi moko. Il semblerait que mwasi yango azali d'origine latineuse azaba mindele oyo ba utaka na ba Mexique ba Guayaquil ba Colombia donc voilà après ba yeko divorcer nde ayeko bala congolaise oyo bazaki na elelo oyo bazana oyo atiki ye veuve. Christian Malanga est né à Kinshasa. Contrairement à ce que les gens disaient que voilà, Botama na Bandundu. Non, c'est son père qui avait de ferme na Bandundu pour Bazabata Bandundu. Et c'est son père qui s'est rendu Moutali Bosso na États-Unis, retourné à PC Combo vieux américain. C'était son papa, c'était pas lui. Alors parce que les gens me disent que voilà, Negeni Aye Belingala biente. Mais Aye Belingala biente Negeni. Bino ngata on a kutana na bino bozo ebisanga masolo ya Nathalie Makoma bobi Nathalie Makoma famille Makoma elobaka lingala te ngabisi bino no bango nyonso balobaka lingala ote balobaka lingala te famille Makoma nyonso balobaka lingala et lelo bo pesanga raison que a Google zaka na raison badunga banani bango tout balobaka lingala mais balobaka lingala o bazalaki so baye na Kinshasa bakomi koloba lingala moko ya basango. Mone ngai nazali kosenga yo elokoyo batu babia bana batu bayebi lingala te botika ba non le seul pays kako bana baloba lingala te c'est la France. Inga bana nyonso bana mikolo bayebi na ba lingala te tandis que maman na bango aloba na ba lingala tongo tipo quoi mais il ne comprend rien. Mais so na Hollande kuna kuto Kinshasa Allemagne kuna kuto Lemba Angleterre, kuna kutu bandalungwa, mwana tout alobaka lingala. C'est en France que les enfants, les locaux tournent à travers la musique, ya ba gims, ba nini, banango ba komi ko sala mwa be fort, na bandako koyoko la mimi. Donc, Malanga parlait correctement, c'est un jeune de Lingwala, parlait correctement lingala. Na France, bana ba yebi lingala te, détrompez-vous. Parce que, yo mamana nous en a un problème, ya français. Papa zana on a problème ya français. Parce que yozo lugana no yeko la français na siya mkonga bana ozana tani ni ono yo lo balingala na bana ozana tani na France bato lo balingala te bana balo balingala te. Na France bana balo balingala te mais kende na Hollande ou kende en Espagne. Parce que en Espagne sur au côté au bout de 6 mois il faut bandolo ba déjà espagnol. Au bout de 6 mois au bani de yakolo ba espagnol. En Allemagne, au bout de 6 mois, on a déjà le Dutch. En Angleterre, au bout de 6 mois, on a déjà formulé la phrase en anglais. Même à temps que le anglais, il y a ma capacité, mais au Kobando, le anglais, moi, je suis en Grande-Bretagne, mais en France, c'était français. Oh, bête à 20 ans. Français, en France, oh, bête à 20 ans.
Et puis okoya komona français ango tango komi na France bango balobaka français contracté. Français contracté, c'est-à-dire na phrase ndenge ezalaka na grammaire ezalaka sujet verbe complément. Bango ba utilisaka yango te, c'est-à-dire bango ba kataka ba mot na ba phrase. Oyoka nesi na mikolo ezalaka na bana mikete na ba tata mibimba. Oyoka Google, ça va toi? Bon app. Mais tu peux avoir bon app. Ah, ebiso bon appétit. Vous avez un loko ebiso bon app. Bon app les gars. Vous allez bien? La jolie de Santos mbote na yo mama bisiko vous allez. Oyoka français lo ba mangana français wa. Donc chaque coin en France ils en français nango. Donc so bimi na Marseille batia moi accent muke ya Guadeloupe na Martinique. So go na Paris wana français pena oyoki pena ke français grammatical ya ba parisien bazanga nango lolendo ya bana batanga ba université de Paris. So ipo bimi na banlieue oyo kuta sikoyo na banlieue ozana deux français oyo ba mangana banlieue. Ezana français moko et lobamaka ezana lokola créole. Ezana ba mo ebele ya ba langue africaine. Ezana hamdoulillah, wesh, carré, surtout carré. Oh, cousin, tu vas bien? Ah, carré, je vais bien carré. Donc, oyoka bango kaka carré. Ah, carré nickel. Donc, oyoka ba français na bango. Ah, wallahi, wesh. Ah, moi, vraiment, aujourd'hui, vraiment, je vais 500 €, vraiment, wesh. Wallahi, wesh. Oyoka ba wallahi. Ba wesh, yango ba benga bango bana ba wesh. Et puis la plupart ya bana wana ba kenaka classe molaïté basuka akara na classe wana kani na ndenge ya Kinshasa basuka na première année CO. Donc na 12 ans 13 ans ça y est. Oka toi ina master wana na lycée, toi ina master wana na lycée. Yo so ga toi ina na université. Non, ezalaka toi ina na lycée. Donc ba kati déjà chic. Pour ebi déjà qu'il a 16 ans, à Robanda Moussala. Na droit de travailler na France, moi na 16 ans, à droit à Moussala. Vous comprenez? Alors Christian Malanga, c'est un Quinois, à Botami na Kinshasa, na Lingwala, na 1983. À Kenya et États-Unis, kala mingite, tant kaka après makamba ba afdel wane kotaki. Ne papa na yeko tumutake na États-Unis liboso, après bango bana ba yeko joindre bango. Abotina mwana mwasi wana bana mibale. Après ayeko bala ndeko ya congolaise oyo bazana yenda kumoko bazana yesuzote o atiki veuve. Alors la question qui se pose que est-ce que Christian Malanga a yeki vraiment pour aboma Chilombo azwa pouvoir? Moi je dirais que je ne crois pas. Christian Malanga komaka moshari ya Joseph Kabila pona ko trakaka ba combattant awa na diaspora. Grâce à Christian Malanga, ba combattant ba créa deuxième zone où ba neko benga combat intelligence. Et puis yé muta ko bimisa plateforme ya MPR. Babilambo yo batia ba drapeau MPR, c'était lui. Bon c'est Christian Malanga nenga zawana towe ko bossa na akima ponani. Nga ul kombo na ye kaka tangu makambo ya papu wana ezalaka o ba eko décorer lokola citoyen du Congo, citoyen du monde. Ba eko décorer non azolo ba makambo bien parce que n'époque wana penda azalaki contre Kabila et puis ba clergé ya Rome ba saluer qui est fort na ye na ba makambo bana koloba contre le pouvoir à place nde ba ka ko décorer. Et je l'ai vu comme ça. Un jeune beau, mwindo angolo, souriant, minou pembe. Ah, jeune angoye. Ah bon? Après, aïko kende Kinshasa, kangiye na Kinshasa pa Joseph Kabila batie na prison. Papa na etanga keye kuna swe makamuni basolegi na Joseph, babimisi Christian Malanga, nde makamu nyonso ya Malanga e bandaki wana. Mama Christine alobi, Mama Christine aza mwana ya Lingwala. Nga butu naza mwana matonge mena ebi bana matonge nyonso te. E na ebi kaka milia quartier na ngai. Côté kuna nyonso. Matonge na mwana matonge 3. Matonge 2, matonge 1. Bon, sauf que biso tant tozo kola toyaki na
tobano tanga biso nyonso be école moko. Donc tobane ko tanga biso nyonso be école moko. Yango toyebani moko o to tanga be école moko. Et puis to ala ba génération moko peut-être. Donc nesina Mozart na Sendwe Fiston na Mpozo ba Vieux Franck bazaki na Mangai. Donc toyebanaki Lukusa na Dibaya toyebanaki bana mai moko to laika bekol mais ngaka na poto on ya ovandi onga mona matonge mais na biote nini mais c'est normal voyez bangane boye azaki ne mwana muke tango pe akena ba village na bango wana bisika kutana kana arrivé ya Afdel oyo bayaka kininzela moko nde bisika aventure ya Christian Malanga e banda donc na Kinshasa ayebanité ayebipe batu mingi na Kinshasa te vous comprenez. Donc, avec très jeune, Kobimane pe na Congo, très jeune. C'est pour cela que il parlait trop anglais, moins lingala. Et c'est normal. C'est tout à fait normal. Nga unana mwana ya suka wana tikara na kini aya poto wati lelo atika kolobata momoko ya lingala te. Metanga yaki abane koloba pe français tengama. Lingala na monoko. Mais abosani na été mais lolendo kaka. Alobaka français. Vous comprenez? Donc, eloko yelaka Eric Lenge, eloko yelaka ba créer coup d'état moko boya lokuta na Joseph Kabila pour babangisa ba adversaire ya Joseph Kabila, mais or que yemoko azalaka piégé sans le savoir. Tant ba sale loko na ngoma ça c'est betami Joseph Kabila nani o Eric Lenge alinga bomba Joseph Kabila. Tomona Eric Lenge azakuya na boulevard Lumumba sans ba soldat ya Banyamura balanda ye na sima. Aya na ye, epi aye na mituka ya Joseph Kabila. Ti akotaka nango ba Congo, orke John Numbi abande ko zele kuna liboso ye kidiba tanga komi kuna le top ndenge basalaka Mamadou Ndala. Mamadou Ndala babimisi e faux héros moko boye. Abengana Laurent Kunda tango a gagné guerre na ye ya Laurent Kunda suka no basala gini kaka bango moko bateli ye piège na nzela ta lance roquette balalisi et loko wana na Congo basala ka ngo trop soki oyebi to ko kansa ba Rwandais mutu baboma Mamadou Ndala mais batu baboma Mamadou Ndala sont des Congolais ba soda kaka ya Joseph Kabila. Donc et loko yo basali leki na biso yo ngana zo trouva ngondire zali eloko moko zali prémédité yenda zali kidiba na fin ya plan ya lisolo parce que zali ki ba sango ba bima lelo lendi na ba politicien ba tambola Congo mobimba et ye eloko wana sali ngo samedi na butu mobimba wana. Donc y a un flou ndengoranga coup d'état basala ngonde ngonate. So bengi militaire et biso eloko ba bengi coup d'état ou bien mission militaire, il faut baser rezala na ravitaillement. Il faut bozala d'abord na communication, 2 moyens de transport, hélicoptère, masoua, train et 3e ba arrière na bino il faut ezala bien préparé en cas bosali réplique bozongi sima ba oyo ba kotikala na liboso wana po ba beta ba repousser ennemi po bino bozwa nzela ya kokima. Mais tout ça, c'était pas dans le plan. C'était pas dans le plan. Et donc, sur le plan militaire, donc, ça tient pas. Sur le plan militaire, ça tient pas debout. Vous comprenez? Sur le plan militaire, ça tient pas debout. Au moins que bossa est là-bas, émotion, na bino, nenge bo mesana. Mais moi, nga zaram d'ave émotion, te boye benga. Alors, la question qui se pose, to benga héros. Mais héros, a longa ka eloko moko après akufi mutu babenga ka hero ya wana nesi Tshisekedi wa mulumba babimisa ye hero aza hero nani papa wimba babimisa ye hero national hero na nini na koyembela ka shege chance eloko pamba. Donc tous ana ba sentiment wana teke azali hero boyena boye tolongola ba sentiment wana. Donc pour moi, eloko moko ya malunga esalami wana ezate. Soki abomela ki biso ata Vital Kamerhe
nalingai na affirmer pe ko confirmer acte na ye soki na yoka ki attaque Amida Chature na Vital Kamerhe bakufi na ndako na bango, j'allais affirmer et confirmer que moi na mai likambo akende ko sala ezalaki vrai mais azalaki préparé te na sina ngana ye la bino version mosusu po ye azaki na kati ya lopango ya ba battre bambwa bomoni ba makila bambwa te po Vital Kamerhe agala ba bulldog ya minene bo ba beti bambwa masasi ba beti par prise efungwami Vital Kamerhe na mwasi na bana bazaki na kati ya ndako abomi Vital Kamerhe te pona nini. Et puis obomi ba policier ba yeki libanda ya lopango pona nini au côté de Vital Kamerhe. Et qu'est-ce que t'en fait avec Vital Kamerhe otiki yeka kaboy après yo moko ba ko bom pardon bilo wana ngala wi ko conserver ngote pardon soki abomela ki biso ata Vital Kamerhe, j'allais affirmer et confirmer que acte na ye et j'allais saluer akufi na honneur mobali akufa kabongo atiki lembo na simana mais ya atiki nini atiki nini elembo nini oyo toki ko betela maboko oyo ye Christian Malanga atiki et même Kamerhe ya pamba koki ete botika bro pamba wana di et puis to find bino boko mi ko pousser biso ke aza héros ani do bino boko kansa ko zala héros na mboka wana za maseki oh non ye kuta sali a défenser même nanga soko okota même Goma te mais nanga kuta zana soutien zana base arrière soge yindeli nanga okima ne Kigali ye yindeli yakimi wapi nanga zana base arrière nanga pe poazane mwasi so alaki mobali alingaka zwana temps ebele te ya kobatamaka kuna na Masisi kuna azosala nini kuna azosala nini Congo ekomi na posa ya libération nanga azosala nini kuna po ayebike aza juste été aza allié ya Kagame ayebike les Congolais n'aiment plus ça et ça tiendra pas aux soutien à Congo te quel que soit aza ko imposer ba mama na wenze ba linga ba betele maboko mais la majorité des Congolais ne lui soutiendront jamais. A trahir Bissona en 2018 en donnant le pouvoir à Chilombo. Kukamata pouvoir ya Fayulu ko botola na makasi basali pas seulement braquage électoral mais basali hold up électoral à la fois. Batie ma kokinyon ya armée bisika wana lelo ba sodo to finga ka ya FARDC to finga ka ba yuma bo monenge ba bimite ba colonel nyonso wana oyo basaka na camp church ba bimi po boya ko bunda o po boya ko bunda na mutu moko. Donc na front bokendaka te bozo c'est la mascarade de sala mana Kinshasa po boya ko bimela biso na ba muscle na bino biso yo FARDC oye n'importe quoi toi na besoin na bino boke na Goma et nanga so azaki mobali nde si akwisa ki Goma nanga so azaki mobali nde si akwisi Goma mais yoka si nanga tazwi Goma Congolais nini ozana simananga à part miyibi oyo bakomo kota Zambi baza wana bango nzela kasumbale se tondi tala batu bazokota Zambi parce que bazokota Zambi babimi ndola bayeko bima na Pweto bazongi na Congo nzela Pweto ale batamboli bakekota Goma kuna po ba joindre ba groupe wana ya nanga ba jeune belé ya Lubumbashi na baluba bazokota ka Zambi mais bayebi ke tango ba okoma kuna ba okuta ba carrière minier bon nanga toyeko pioma bana mboka boya bo bino pe bozwa mwa carrière minier yo eza na nguba mingi bolia ndambo botika ndambo et ba faina bango il devient de businessmen comme tout le monde. D'abord, coup d'état basala kango quand le peuple en a marre du président. Mais le peuple est divisé en deux. Il y a un groupe qui soutient toujours le président en place. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux, Bilo Kouana. Bon, mon aïe coup d'état, l'ingo salamate na mboko yodini. Mboko yo eza na Amérique latine wana. Oyo mboka Hugo Chavez. Ba Américain batindi drone beta ba bombe ba nini mais population bima pena na balabala boye. Abi mukonzi na biso. Entre-temps kuna Chavez ba kangiye déjà en otage na ba militaire. Ba tena kati ya résidence na mais population tange kendela ki batu wana tina ndako lobi na ngo Chavez azonga na pouvoir te.
Donc, mboko yo, ezana groupe moko ya batu balingi mokonzi. Il faut mboka mobimbelo ba non sur le président. Mais ce n'est pas encore le cas pour la RDC. Il y a un groupe de gens qui soutiennent toujours Tshilombo. Alors, makambo toloba ki ba meti oyo, lokola ba Inos B, ba Christian Lusakweno, ba Francis Kalombo, Lokwa Kanza, ba métis, basés belé na Congo, qui sont des Rwandais, Congolais. Vous comprenez? Mais il y a aussi plusieurs milliers de familles Luba du Kasai. Babala, Batuchi. Batuchi, Baya, Basi, na Basi. Prémédité. Bazako, ya très mobimba. Nzela, ya Bukavu, Bazui, train. Ti, Lubumbashi. Bazui, sous train, Baye, Kamina, Kabongo, Kamina, Baye, Kanang. Basi, ya Batuchi. Tango bazo kota kana Kasai boya mibali bazo wela kabasi. Or que ça qui plan ya ko développer métissage na kati ya Kasai. Et tango baluba wana ba belela ki Tshilombo. Balobi Tshilombo ani tatuani biso ba mama na yo baluba ya Batuchi. Biso toza baluba Batuchi. Et bino nyoso botala na ki bolobi oh Batuchi ya baluba. Mais oui. Boko sanani. Bangwana bazawana Batuchi baluba. Yo kasi kaka yo kende na Kigali okukuta kala baluba ebele babotana Batuchi bazala kuna. Poni Batuchi baluba kono Tshilube kokani na Kinyarwanda. Parce que bayebike na baluba il y a métissage d'abord entre les Arabes et le peuple Luba. Il y a des Tutsis déjà d'origine Luba qui existent déjà au Kasai. Produits des Arabes, oyo tipo abandaiko kenoko mema. Babandaiko swakaka basi, tipo atikalaiko swa besclavia ya mibalite, il y avait que de femmes. Et basi mingi abaluba babotaka na ba Arabes, ils ont fait naissance na Tutsi. Jean-Luc Asigwambo Tebele. Et le lonenge bo monaka wana il y a des Tutsis kasaïens pour batebele babanga na balinga kolo bangote mais il y a des Tutsis kasaïens. Vous prenez ce monsieur là Christian Lusakweno qui parle trop là, il est qui? C'est un métier. C'est un métier. Vous prenez Kabulo Mwana Kabulo, c'est un qui? C'est un métier, c'est un Tutsi. Sa mère Kabulo Mwana Kabulo, son père Kabulo, mais sa maman c'est une Tutsi. Il a déjà dit le nom de sa mère. Et qui ont venu nous donner des noms Kabulo, Mwana Kabulo, Kasongo, Mwana Kasongo. Yo so mona na ngai nazali Mwana Kasongo, babenga ngai Kasongo, Mwana Kasongo, non? Faut babenga nga soit mu Congolais Kasongo. Mena ko yozala Kasongo, Mwana Kasongo, te banani bayana biloko wana. Pona ko identifier pena ke ngai ne nazali Mwana Kasongo. Mais le monsieur là Kabulo, ministre des Sports, sa mère c'est une Tutsi. Christian Lusakweno, sa maman c'est une Tutsi. Francis Kalombo, sa mère c'est une Tutsi. Hein? La liste est tellement longue. Vous prenez, comment s'appelle encore comment encore s'appelle le monsieur là? Jean-Marie Kassamba. Sa mère c'est une Tutsi, c'est un métier. Jean-Marie Kassamba, je parle de Jean-Marie Kassamba, Télé 50. Vous prenez Kabuya. Kabuya de l'UDPS, c'est un Tutsi. Kabuya de l'UDPS, sa maman c'est une Tutsi. Et d'ailleurs son grand-père c'est un Tutsi. La liste est tellement longue. Vous prenez Shabani Nonda, l'ancien footballeur, sa mère c'est une Tutsi. Kabulo Mwana Kabulo, sa mère c'est une Tutsi. Francis Kalombo, sa mère c'est une Tutsi. La liste est tellement longue, il y a plein de métiers. Inos B, sa mère c'est une Tutsi. Inos B Balume, sa mère c'est une Tutsi. Ce sont des métiers, des milâtres du Congo. Des hybrides, que moi j'appelle des hybrides. Ce qu'on moque eux déjà, sur le plan démographie, va détruire Bino déjà, na mélange, na hybride, yamabe. Vous croyez que Bino Nyoso Bogoza la lisanga moko pour dire non à Tshilombo? Il y aura toujours ces gens-là, ces métiers-là.
Ces Rwandais-là, des Ginos, des Jamarika Samba, tous, viendront derrière Chilombo. Et Chilombo lui-même, sa femme, c'est qui? C'est Nitouchi. Nyakero, c'est Nitouchi. Donc, affaire ya Christian Malanga, faut que on a ba pense. Comme on a ba pense, ils allaient tellement complexe et tellement flou. Tellement complexe, tellement flou, qu'on ne peut pas déterminer bah émotion ni qui est pour ça les locaux. Mais moi, d'après ma conception d'idée, et il était manipulé par le pouvoir en place. Mais il ne savait pas qu'à la fin, c'est lui les cibles. Il croyait que c'était un jeu pour avoir beaucoup d'argent, mais il ne savait pas que c'est lui les cibles, c'est lui le sacrifice pour valider ces fameux coups d'État. Parce que ce n'est pas un coup d'État, c'est tentative, il y a coup d'État. Alors, Babilo Gowana, chers amis, chers compatriotes, si réellement il y a un Congolais qui veut, s'il y a des Congolais qui veulent vraiment faire un bon coup d'État, je crois bien que les Congolais nyonso, Bazana Simanabino, Bosala Yango, on en a marre na Chilombo. Marre. On en a marre na Chilombo. On combat la force par la force. On combat les méchants par le méchant. Et Chilombo a mis toute la force du Congo contre son peuple. On doit aussi lui montrer combien on est plus fort que lui. Alors, Oyo Swalinga ça la peut coup d'État. Il y a bien. Oyo te, il y a Malanga te. Mais quand même, on peut dire bravo à Malanga. Parce qu'à Pessi Gouna Batu. Batu Misuba na ba calcul wana me babane ko banga. Et na kansi ba ko comprendre ba fay nini ezana aner. Ba fay nini ezana demiap. Pour ba ko kosela biso loko ya bien, ya propre, ya soin à la manière de Goïta. À la manière de Goïta. Et là on est toujours zela ngwana ya ta mukonzi bobombi ete. Bobombi mukonzi. Bobetie na boloko nenge basali na Niger. Bobombi ti encore Chilombo linga fufu na boloko akufa. Chilombo linga fufu na boloko akufa. Bobombi mukonzi na boloko. Nenge basalaki Mohamed Bazoum na Niger. Bobombi ye bozui pouvoir bobongisi mboka. Voilà ce qui est le malamu ekoya ngana obetela ngoma boko. Mais il y a Christian Malanga, je suis désolé. Nazawa te pona okumisaka ba aventurier o bazo sala ba aventure mokezanga mutuna makolo au nom de la liberté des Congolais. Moi je suis pas avec eux. Voilà très chers amis, nous sommes presque à la fin de cette belle analyse. Une analyse bondée d'illustrations, d'exemples, et je vous tiens au courant pour un nouveau numéro. Ciao, ciao.